promo kitoko. Rafingindu, muto akangi États-Unis numéro 1. Système militaire commando to. Kene na bango na système militaire. 001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc Rafingindu le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Congo. Rande le bain wata. Mais pas na sikoyo batisi tout. Bangini. Allez voir Congo Promo tv5.com. Rafingindu Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Avec Rafingindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Rafingindu. Ouais, balobi Rafingindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Rafingindu, Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net na film. Congo Promo babundana nango. babundana nango. Ski tozani na Boston on raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 ba site tout. Ni Loba il comment me mélange. Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui, mais ça concerne tous les deux. Pourquoi me mélange? Pourquoi me mélange sur la loi? Expliquez docteur. Docteur, c'est l'orier. Azomona qui est faible, na mou, na kokelo ote. Expliquez docteur. Docteur, mon ben n'a ndako azokokate. Azokokate makamna ndako azokokate. Yamana toye faut trouver solution. Azokokate. Non, akokate na sens de expliquer na. Docteur, biso so tosala. Ngana salaka, mon ben n'a pas ça. Mais et à tant nous sommes liboso, attention, pas stress, misala. Mais dès qu'ils avaient là, assis makanga souté. Assis makanga souté. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu, na cause après fatigue, na je peux pas. Bon ok, na comprendre que bon, le ba problème au Italie, ba tension, ba stress, ba surmenage. Ce qui mutu a ça un problème d'érection, ngai na conseiller ka mingi produit oil. Maxi bien-être. Maxi bien-être, les ali produits moko 100% naturel. Et ça complément alimentaire, et ça na vitamine A nakati, vitamine C, et ça na protéines nyos. Et ça produit moko ya komelango en fait une fois tous les 2 jours. Nakati wana les ali na 6 sachets nakati au komela. Sachez moko tous les 48 heures. Et comme ça la bino 15 jours, c'est la solution idéale. Maxi bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi bien-être de Moboulou. Maxi bien-être, ça marche. Maxi bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. www.congopromotv5.com. Chez le Big Boss Rafingindu de Boston, un boss à Boston. Merci beaucoup, c'est l'émission déjà Son du Sud qui a déjà commencé. Donc plus pour ça, parce que BBC Plasma devant vos postes téléviseurs, votre humble servante, la star du micro. Un grand merci à vous. Curiosité, c'est notre thème du jour, c'est notre sujet du jour. Un grand merci à Patrick Kabamba qui est déjà la presse de vie. Bébé Bouchou, à maman Bibiche. Patrick Kabamba, un grand merci à Dems Vidéo qui est de l'autre côté des montages. Un grand merci à Bato Nyon Sobalingaranga, fan Nyon émission Oyo. Olivier Kapinga de Game, Babi Mingi Mingi, Motopamba mal aimé toujours. Et pourquoi pas, Babi Migolo Mingi Mingi, bâton de Moïse. Un grand merci à Mécho, un Mécho de Liège, on arrête à France Kouna. Merci beaucoup Nabato Yonso Balingarabiso, donc on est là et pourquoi pas Bijou Nga Naras à Chicago, Blanche qui même en Atlanta, Balbitara Mingi Mingi, moi c'est en Nigeria. Je suis pas seule sur ce plateau, j'ai ma consoeur Calvin la Queen déjà qui est déjà de l'autre côté à ma gauche. Bonjour Calvin la Queen, Lipasa Nangato bien Mimi Lipasa. Bonjour Bibi Chimbombo, place Mastreboyaka. Et à Lyon. Moi, c'est qui te commence, moi, c'est nous autres. Merci beaucoup. À ma droite, c'est un musicien. Obino Boebi, donc rien à commenter. Donc, Boebi est un musicien. New Jack, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, place. Bonne santé. À bonne santé. En bonne santé, Babi New Jack, Azara, Matia, Kiti, Angola, Afrique du Sud, Naébité, New Jack, nous sommes en préparation avant ton compte, on a vif à sujet, la biso. Préparation à Palaki Gaga.
Persuasion par là parce que dans la colère au Sanate, monde entier ba yebi que c'est Nadou Katumba, l'homme le plus demandé de la terre, aimé par les anges du ciel, embêté par les cochons de la terre. Donc on a ça pendant la cuisine, pendant ma coussa, si tout comme on va faire, si besoin de appeler donc et là on a besoin de s'appeler. Ok, merci beaucoup New Jack Soko pour ça, moi ça, ils sont très bien. Alors au sujet de la biso, le lot sur bien sûr la curiosité. Hein? Dans votre ming balingana vie, bazara trop curieux, koye ba vie à batu. Mutu muso mona la mukane na tongo afande linega bibish plasma. Poe ba bibish plasma komi ko fanda wapi bibish plasma zana nani azolianya azolatani pourquoi qu'on a curieux? Babi aime curiosité et bon me rappelle parfois. Alors je suis pas seule. Quand on a habité vraiment quand New Jack, toujours la curiosité, la vie quotidienne, il y a des Congolais et surtout en Centrafrique et dans Congo partout au monde, toute la curiosité. Pour la curiosité, ils allaient néné. Bon après on a c'est complexe. C'est complexe parce que ils sont tous abattus. Mais tant que vous avez la vie privée, il y a complexe, il y a nzala, il y a basse classe, et puis il y a passe mingi. Oh là. N'habitez la queen. Si je veux bien manger, très bien manger, na legi toko. Na fait na rappel likolo ya sala manger na mela moi vino nanga ndenga na zala. Moi li benga na mpanzi. Soko ninga kutuma ma mutu ko tutami ko na place na kutama na sa pompage pour na lena tondi, siko na sa pompage pour na dégager moi bloc ekitamuke. N'habitez New Jack vraiment tous os on a autre vraiment pas la queen. Et ça batu mususu babi curiosité et ça vraiment vie na bango curiosité alingi ko la vie à mutu donc au moins mutu nyo adoro fa na neta na ezaka pour la queen les lobby mission mission te la queen a outi dirba la queen a outi captain pour na nini curiosité pour na nini ezo sala mabe ezo boma babala ezo bloquer ba problème na ba foyer la queen je sais pas selon toi on peut définir curiosité et ça nini pour na yo biche me plasma avant tout les calamations à soko pesa no Jack asa sa mo eloko mo lwambo ayemba ngoto les kana si jango. OK vraiment New Jack et ça biso New Jack vraiment so zongi boy vraiment so zongi net si boy ça vrai bien quoi Kambwanda kwa moto mama botika biloba loba mama botika songi mama libala na ngai ebanda bomwana o papa. Donc là, tu as lobby, mais Veloambo Moutou, Ayembango. Mais tellement, nous avons bien formé, et pas il y a star Moko, prêtre Moko, star Moko, tous les stars à Congo, ou à Sala Bango, tout Bazala. Donc là, ce qu'on interprète, il faut l'interpréter, bah, Vérochero, bah, vrai, bah, Veloambo Makiadi. Mais malgré hier soir, la Zaki na concert VIP na Molokai, na Zamwa Kassé, mais na Kotika na KTCG, quoi. OK, merci vraiment de continuer la queen. Oui, merci beaucoup Nako Baba Bibiche Mambo Plasma. Omoni makambo abiye baye babi luka bikota kota yango omoni batumi basimbikisi. Yango batumi mabana bango ekufi. Yango batumi baboti na ba jeune fille. Amona ka on ezali ba mikolo bakoma balinga na bakoma na ba chérie. D'accord ma la chérie ndezali amonika mama bali moi jeune maman moko bakoti na kati ya libala libumu evimbi akoma tuna o. Bon ce que libumu evimbi ndenge nini? Poli libumune vimbi asala kine poli libumune vimba nakoloka koyeba yango ndozomona babi curiosité za kuma à la femme à la maternité ndozoma batumi baboti ba sente bango pona koyeba zebe ngo kotaki ndenge ni kasi foyeba ne kotaki minga moniki oh moninga nanga zali boy na libala na ye mobali ninga sala kaboy mobali sa azeka lokwa kangamana po asaki ya mitie na po ayeba makambo na yo a comparer makambo na libala na ye tanga kuti makambo libala moninga ekendaka malamu par rapport ya ye ala komo luka aluka pe azwa pe muntu mususu akosala nde ba sana moninga yeba o soko yeba no makambo libala moninga te tamso ngoyeba ndenge ko sana libala no tso umya nango makambo ya biyeba yango nde epandi l'église yango nde epandi makambo ebele puisque surtout nous les Congolais bibiche na ça na mboko abi mind your business tala makambo na yo limite ba Congolais eleki azoyeba te lo na lingi mama mobali wana ayena mwasi na en Afrique d'ici par exemple baoti na Congo ba réalité les cas kuna yo yebité tamzo azwaka nde mobali ya bato akima na ye awa akima mobali camarade na ye ba commerce soki bakabwani yo ebata sosa libala ndenge ezalaki te obata cause ya divorce libala te ekaka yo komi mwasi mobimba mwasi mabe mobali mobata ndenge atiki mwasi oh ba futi masumu reska ba utaki oyo yebité ya ba bien malaki vraiment bien malaki payer ba pokase biyeba yeboke kota okomi ko pesa ko yebi yo bandi ko obandi opesi ba point ba virgule surtout aussi ici en tout cas ba congolais ba limite na bango te ba
bakota bandaka bala ya bandaka bato mabala bazolandela balolandela bavia soki mwasi alati eloko moko ya mokuse abimi na ndako na liba soki mobali mta monaki asombelaka permettre ya en Europe ça se passe comme ça et puis à tout ça on est en Afrique du Sud bon on a ba kolomboka nde balataka te donc soko on na mboka bato soki bali zotamla na gauche landa lokolo à gauche soko yezotamla na droite landa lokolo à droite ah ben oui yango tozoloba vraiment eleki pour na biso vraiment ba congolais partout tout ça la sonne na biso ba congolais système to comment ko travailler banda ko bato sangsa banda ko mama alinga ye baka moninga na nzungu lelo alambaki nini tela yo moko alambaki nini mo mama yakana no enako na butu boso na mobali na wele unelekaki ozotuna pona nini likamanda ka bato yozo obimi libanda oboya nanu yo mekela ko songa tunaka bakolo yo kena ko sonde banto yeba na eloko ni elekaki eza mabe makasi bandiko na ekitsa valeur abo moto esa la soni pona yo moto pona yo mobali pona yo mwasi esa la soni mama vraiment eloko moko mabe il faut ko éviter na moki pona pesa honneur pe valeur ya vie na moko. OK toke pa New Jack babi mingi na monde na bino pe ya musique makamwaneza ebele New Jack vraiment so pour ça wa boya ça ils sont vrai bien habité New Jack sera so bango pour ça na première place mais habité na sala mo boye so que ça la bien. Alors babi na monde na bino pe ya musique merci beaucoup merci na monde na bino vraiment musique babi curiosité pe eza trop babi ga nesikaka héritier Watanabe auto bimisa album na ye oyo babi New Jack pe tellement ça peut kireze bakaka ke no akota ki maison nini pour album ngwe beta boy pour BM beta boy na monde na bino pe curiosité eza makasa plus songi na monde de musique eza mutu muso moneka star na TV mais yoka songoto bon à niveau 0 Nebte New Jack qu'est-ce que tu peux dire par là? Bon tout bebo mamboka tout bebo mamboka et puis faut yeba ke munoko to liaka na malobo to lobaka yango mte bo marabiso alors on s'appelle Kimezala na Congo Kimezala na ba combattant Kimezala na peuple ole ke to yoka biyoka yoka salande soko sali to betelo maboko parce que zande on a biso congolais soko sali te moi to betelo maboko te parce que au sale lokote Nous avons lobby mouké mais c'est trop profond. Na habité. Okina ngasko okina makamba disque. So koti singa bo balusi. Il y a na koti sur kazaka dans le sujet. Ouais. Mais ce qu'on appelle c'est des exemples. Yeah. Mais na moi exemple personne à répondre yo. Muto ayebi. Sur exemple non on appelle c'est hérité des salé au pas. Tego sanga pasteur. Yo ça bimisi BM betami. Générique ne peut betami. Yo sanga passer sanga passer parce que tout ça. Oh non bimisi te. Nalobi boyo e osanga pasité toza biso tout ba congolais soko ba chaka ba makambonga sina lekango kala yemo ayebi. OK c'est bon vraiment New Jack token on a yo tozo partager si je n'est-ce pas la queen New Jack pas appeler peut-être qu'après moi mongongo te za musicien peut-être to e bisepe moi ndamo New Jack na ebité obete la biso eloko ya album ya sika to o sala nini eloko o eleka ba nostalgie to ni yo mo sala biso eloko po CP ça ba téléspectateur bazana ndako. Donc normalement faut la sala bino identité parce que ndé balobaka ke histoire ba chanzaka te lokola disque na nous penda ba yoki yango te donc na sana temps ko sango te parce que ekobima neti kaka ça c'est viva la musique nouvelle culture de Papa Wemba Mokili Mobimba tout le monde est obligé bankaka ba shege ba yaya basolo ba New Jack na Bruxelles na Zando ba Rome ba Kadhafi c'est la voix de Nadou New Jack New Jack New Jack New Jack New Jack partout 4 coins Mokili Mobimba. Bah site faut botter la yango Congo Promo TV avec Sheriff Ngindu na Boston ba côté ba Chicago ba côté kuna voilà New Jack ndazo confirmer quoi bah voilà mutulanga parce que dans ba côté to les gars fait beaucoup dans la PC ba na Boston ba na Chicago ba na États-Unis d'Amérique ba na Hollande ba Jesse Gala ba Jean Bedel Gala ba Patrick Abouika vous comprenez faut botter la site yo parole news et puis bon comprendre ni les olega nani ayena nini nani ausala nini lobby mais pour na nini bozo kipe ba vie ya batu kangwana. OK pour na nini bozo kipe ba vie ya batu la queen habite mingi na communauté congolaise ça na kati ya vraiment mingi na communauté congolaise et loko tozo déplorer donc au monde en plus qui songi ngo curiosité ngo eza mingi mais pas bando na biso mibali hein
pour mona ke no bande na biso ba termine na kwe moko do bandi mo mona muto alekate aleki na mo mutu kana mo aleki na kasa mutu kana singa place manazanga mutu tu na ebite neti vie na ngai Patrick Mobisho meminga na mutu aleki plasma wana akomina wana ok ba bateke notre solo kana na vie na ngai bien to beta kana biso bien na New Jack lobo mona kana New Jack to termine kwa kuna o plasma komiso na New Jack pona nini kisongi pona ni curiosité kolande la vie ya mutu on va dans na tongo bandika na tongo na coin wana on va dans la vie ya mutu en tout cas vraiment la couche je sais pas parce que to combien déjà ko chuter une émission na biso Nous tia kaimba kamalamu nous tia kakoti asali ba clip na asali album neza kobima mutanga yeba asali nini po eloko na ezwa réussite yango nde batu ba osimba bakisi or que moninga sakine makamna ndenge ne atele kanzambe na yo lokwa biyeba yeba omi yebeli na ndenge no omi sele makamna ndenge no eki na basi mbali boteka na wenze monika ya histoire vraie batanso ba yebi yango moni en face ya wenze ya somba zigida ba mama ko loteka en face ya camp ba loteka mikate wana ba moninga tuni abi mama osaka ndeni makamna to tambola ma oteka mikate bala tongo ti buto tambola kaka yabi o poni ngako yeba ote pardon fo yebsanga secret na OK ça bongo ba secret nanga comme ça mi bongisa na komema quelque part est-ce nga na sala makamna ngai ba keyo na balongo ba komi na mayanjili ba moni bato moko e mati likolo oh mama o atuna ki moninga bongo ali mwasi ya pasteur nde ateka kande atuni moninga nae ba kemisatu ba kombi amoni bato moko e mati na mai bakoti otokota ndeni bato utsa peut-être mataka oye bakasine to sala ko to ozonga na biso koti bato pe dinzi na kati se bakomi na se bamba bien boli biso e beto la kate butu mobali na ye atumbaka biso lokwa poye ye bino bozonga ya kotikala bamana babi pardon bosa biso bote please ceux qui botiki awa ba babi ke to kendaki ba tuna biso eti lelo bat témoigner tema ke ba mama na ba supporter te ba biso to sala to teka na biso bilo yenda tuna ki biso na minute za nsama mama ba kena ba sala ba prière ti lelo biye ba yeba bituna tuna e ali malamu te oye ba bishi mbo place mala asaka ni poza ka kitoko bishi mbo asaka ni poza mbeloko boy tika via moninga ezala ya ye et puis tangu yo linko yeba to songo yeba ko ba pe ndenga malamu ezalaka bibiche sanga secret ne loko za boy ba ko yeba ndenga malamu mais ndenga ko yeba ndenga mabe biso ba congolais tozo sa ya motema mabe bibiche lo za kina mutu boy asuna yete lelo komina lobe komina nanyo olingo osana ngoni ni ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali est-ce que ngo pese mutu mosusu oyo ngo o proposer azana ye vraiment hein asomba kelo kwana wapi eloko moninga ngalata yo polinga yo lata kaka yango okomi ko tambola partout kaka e atambola moko pe mama na sepe na sandalo lati o pesa ngango sa e nango normal e te kezaka eloko so moninga somba ka so sombile yo fo somba lobe wane kominini e komi dombuzoba please bakbande konanga oleto ba makamba ba prêtre to ba makamba e ba fitité zangatina to cha ba si jeu peut-être bozo considérer ngote mais un jour e ko aider biso moi si tika libala moninga ko landa o mobali no azala kasela ko ndengeni na mbeti bozani na mobali na yo munga mobali na ko sala nga boete yo ebisanga bon tant moninga zo na yo pe bolole yango to ba tuna ka yo nga mobali na nga penza asala nga boy mobali na nga me nga kitanga kasi ye pe ko linga po ifa yeba kasi yeba pe akenda goûter bon on peut se tort pour New Jack na to sa mobile merci to komi pratiquement na sous émission na biso babi mambo et où me la raté New Jack un conseil un mot de la fin et puis poto kabona yo vraiment aussi kana ngayo micro mais un mot de la fin parce que to komi pratiquement na sous émission na biso un conseil gengon film sili otika ba vie privée ya bato omoni bala basi kitoko ne ba pesa bino idéologie bala basi kitoko et puis ba responsable bazo pesa bino conseil bazo pesa biso ngapa langa nzembo nazo yebisa bino boyo yebisa yebisa songolo pakala sangwe kende to bokola bana to tala venir à lobby to tika biyoka soki molinga la mingombe na spaghetti yo to salima tembele na pêche ezaka damas lobby pe ko le katam so oli atantaba. OK, merci. Un mot de la fin en 30 secondes seulement to pour clôturer mission na biso. Olivier de Game Papinga mal aimé toujours. Papinga mal aimé mutapa par le bâton de Moïse dans la katia deben ozaka yo moko umela papio toke mafumbe babi deni na mbasha vraiment babiso na bino ba sapeur surtout mboshi zefondo triple K babina meska bozali die jour le temps j'ai toujours ya Michael Jackson ya Michael Jackson babi moko le boss Raf Ngindu babisno et autres que vous allez concert au pays vraiment des so ba congolais tout le monde ngo mabete